Bonjour, Bana Académie de la Nation. Bon, Oisa leçon Yami Balé na osala sur C++. Bon, soki ndenge bolanda ki ngana leçon à liboso to sala ki installation ya logiciel oyo de dev C++. Eza logiciel na yebisa ki bino to ko utiliser pona ko koma ba programme na biso ya C++. Bon, pendant que zala mulai mingi te na maloba na ko toko lelo toko koma programme na biso ya liboso. Bon, scénario ezali boye toloba que parce que to banana na makambo moko eza simple pas avec évolution bomona toko yekola mingi. Mais pona bandedilo toloba que par exemple toza na entreprise moko ba ebisi biso to sala eloko moko soki to clique soki muta cliquer na yango na ordinateur epesa eloba mbote bana mai. Donc parce que programme à liboso ezara toujours to komeka to sala eloko moko ya simple pour na juste besoin idée à partir ya awa en tout cas eloko na osenga bino programmation koyekola langage ya programmation ya ordinateur eza lokola koyekola langue mususu lokola anglais lokola koyekola russe, excusez-moi, koyekola russe, koyekola kikongo munoko nyonso. Donc esengaka o s'entraîner nango mikolo nyonso, surtout ceux qui ont débutant. Donc konsenga na opesa bino eza que bomeka bosala effort ya koyekola yango kosala ka exercice pe mingi koyekola yango mikolo nyonso à partir na yango nde ekoya eza lokola ndenge mathématique ezalaka quoi. Donc il faut que ça la exercice mais avec l'évolution ya ba leçon nanga na sur ce qui nzamba ko permettre biso tout ça yango na ko s'assurer que tout ça la rappel moi exercice pour na et comme ça au moins intéressant. Bon to pour na kozongela projet na biso ya liboso ndenge ba esi so ba sengi biso to koma programme moko soki muto a cliquer sur yango eko loba mbote bana mai. Bon, et loko ya liboso o toko sala ezali toko créer fichier ya fichier otobenga source na anglais tobenga ngo source file. Bon na ebité na français ce qui équivalence na ngozani mais loko la source on est alors file source. Bon en tout cas na ebité na français animé terme en anglais à source file. Donc fichier toko créer et kozala na extension donc et kozala .cpp. Bon et to lobby pe mingi to banda to sala ngona action. Bon na logiciel o installa qui so ki o lansango e kozala boye o s'assurer pe que ba configuration to zala on a tools ezali na comment on pe na ba note tant on a ko sala tant on a ko poster na esika na sujet on a posté les bino vidéo mais pour na ko to avancer il faut que na file OK na new OK na source file awa. Donc écoper ça yo page ya vide boy ce qu'on a page yo ya vide et là liboso ko sala ko comment include il faut s'assurer que ba caractère ce qui est minuscule il faut comme minuscule ce qui est majuscule il faut comme majuscule parce que minuscule la majuscule ko kanate na langue yo donc et ko compliqué ce qui est lo ko ngala ko minuscule ko majuscule na sur baby et ça parce que holandi forme ba caractère donc to bandelo ka liboso to banda bo excusez ngai il faut tout ça signe ya h après to komi include après avoir comment include to kocha ba crochet oyo na kati ya crochet oyo to koma i o s t r e a m beaucoup ma exactement de la PC bino donc vous ala i o s t r e m a donc iostream na anglais oeza eloko liboso to kokoma après okoma using name space en un mot okomi std il faut comment exactement boy après to tché point virgule nako il faut na sala moins zoom pour nako aider bino nako mona malamu. Bon après wana toko banda programme na biso na poste ba programme nyonso ya C++ il faut bono komango boy na ndenga ba leçon toko sala toko koma int après toko mi main to tché parenthèse oyo to kangiango après to tché parenthèse oyo ya boy to benga curly bracket na anglais
Donc après to nako explique nako tia ba caractère wana malamu nako tia tangu nako tia poste nako tia pe programme comme ça bon mona exactement ndenge nini ezaleli na ndenge nini faut ko taper yango quoi to za caractère nini faut ko tia donc botala na description ya poste nanga bon mona programme op donc tango to ofongoli parce que awa bozo mona to tia parenthèse o ya boyo ya courbe to kangion peto tia oyo parenthèse oyo otie parenthèse oyo otobenga curly bracket il faut pe ko kanga yango sikoyo programme na biso nyonso excusez ekozala na kati ya baboro mibale donc ba bracket to kangi to fongoli et puis to kangi donc il faut pe koyeba que nde bozomona ngande nazotia espace nde pe na tie biloko na ligne moko bomeka kosala ngo parce que ekozala bien pour na futur bato ba otanga programme na bino. Bon après sikoyo tokokoma return totie 0 après totie point virgule. Bon oyo ezali base ya ba programme na biso mingi tokoma si place mais na kosenga bino pour na compiler oyo bo bakisa ligne oyo awa donc bokomi include botie conio.h après awa toye totie get oyo eza juste pour na ko aider parce que moni compiler surtout sali boete tango to banda to lancer programme na biso eko bima eko kangama santo mona makamto zo koma donc eza na vraiment na tina mingi te pour expliquer bino na minute en profondeur pour que compliquer bino donc bo sala ka ndenge ezali bo juste bon eloko oyo to ko sala na programme lelo to faut to programme na biso eloba mbote bana mai donc to ko sala c to commencer o u t après to tie ba crochet au mibale après to tie ba guillemets oyo ba double to tie ya liboso après to tie mibale pour na okanga donc ba test c'est ce que dans la kati et ça auto et comme on a un écran donc et vous a mbote banamai donc oyo nde il faut programme na biso et la qui s'attend to ko exécuter ngo bon pour na kozala mukuse o isa programme na biso to ko sauvegarder ngo donc to ke sur na file tokei na save as bon na save as tokopesa programme na biso kombo ngai na kobenga ngo ls pour na leçon na bengi ngo 1a après na bengi ngo mbote eza très important awa point botier cpp après to sauvegarder programme na biso bon soto sali yango boy to s'assurer que include ezali bien makamnyo ezali bien tapé ndenge ezali awa toko kinesiko na bouton o poto compiler programme na biso to cliquer wana soki erreur ezate toko zo message nde bozo mona awa et biso done donc problème ezate erreur ezate na programme bon toko kanga boroyo après tu exécuter programme na biso na awa na bouton oyo donc il faut que cliquer awa tango cliquer awa soki eza sans problème bokomona message oyo bonjour banamai donc yango na programme na biso eko bimisa donc soko koki oyo félicitations au commis programme na liboso soki simbité si sala revoir leçon ou comment exactement on est dans commis ceux qui ont un problème tindelanga sala réponse nako mekana guider bino bon nako cliquer sur enter pour na okanga na nyoyo bon si vous avez une question tu as une question si vous avez une question tinda yango bo hésiter te pe na otunanga na okata awa ezalaki ya bino de la nation pour na leçon na biso mibale ya 6++ na académie de la nation merci na pesi bino au revoir.